Oh, pardon, pardon. Il y a mon fond. Omoni Big Boss le roi de la forêt Aza Oyo a sali trop na Congo pe azosala toujours trop pour na baptiste congolais. Nzambe a la grâce apesi ngai mwana mobali donc nzambe azwa lokumu Pese komoni komona eza komona na pesi ponga na kota trop na bible na pesi kombo kana. C'est un cadeau à sali à sa pesi linda. Ah bon? C'est Linda cadeau, et ça cadeau ya Weranson apesi Linda pona ndenge apesi valeur, ndenge avandi na maison mère, ndenge nga azu chance ya robala e. Oh, pardon, pardon. Il y a mon fond. Merci pour la bénédiction pour la libota mobimba. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que raison si la petite frère la vision là où bénédiction et changement. Là où difficultés à la kinza moko ici changement. Merci parce que Kana aye a memeli sur le pan. Merci parce que Kana aye a memeli papa changement dans ma cambodé nyonso. Place difficultés à la kinza meilleur côté ici changement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, famille bon merci Jésus-Christ pour la bola au nom de Jésus. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen.
eza moni évangéliste nayekola kosala momo mpo baniokolanga epo bacameraman te na baémission. Voilà, c'est parti. Nous sommes avec le président Kakol. Parce qu'il y a un président, parce que Igor est un sous-président, parce qu'il y a trop de présidents. Il y a de la présence pour vraiment parce que tout sur l'angle. Voilà, président, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Félicitations. Merci d'abord pour commissaire Nzambe, où a sali grâce au que lelo kobo tezaraliwa. Oui, que nande biso toujours kola, nande pe mikolo ba ebisara biso. Obi Cameroun de abotaka. Cameroun abotaka ce qui amoni mobala qui maka il faut ba soka zuya ebi ke ali wana parce que Cameroun abotaka il faut matanzete malembe le nombre malembe wana okende eza nombre ya nini ya ba mwana e lero koma likolo famille tika akoya na se ba paso azobunda ya kufa yango paso mwana bimza c'est ya kati mutema mwana bimi yango siko omoni grâce wana nzamba apesi la yango pa batu nyonso te eza na ebele lelo na minute oyo baboti mpe bakufi eza na ebele na minute oyo bazoluka mpe kozwa mwana wana bazozwa te mais lelo nzambe apesi biso grâce wana ifo okumisa na nzambe wana en plus mwana mobali naluki trop nzambe ayoki pasi na ngai oki kolela biki okisoki matina ba 10 heures pour abima mais nzambe asuka na 4e nayebi biso somo na banda na shilobo mwasi naye na mervedi mwasi baveste naye na shekina mwasi na bi problème nini otala pali ya kuna na poto boy mwasi otala ketia boy mwasi otala Zosiane boy mwasi na bi problème nini mais nzambe osala grâce apesi ngai mwana mobali donc nzambe azwa lokumu pesi komoni komona eza komona na pesi mpo ngai nakota trop na bible napesi kombo Kana moni Kana azali ewebi mboka oyi Kana ti Kana ya nini mboka oyo nani baisraélite to babimena bowumbu na mboka oyo nzambe apromettere bango bakokoma eza mboka promise oyo oya kote bakendaki mpena kosala ba fête na bango donc c'est ça quoi donc président particularité mon amoni nzaki bana na hôpital avec Patrick Negro toujours nanaki ba star boy nde mosa bota ko fana pe na parler awatindaka ba bureau sala boy mais yo moko pena donc okiti sur le terrain okota biwa wa obi mosa nini na nini yo la no fierté te fier ezaliwa kozala fier ezaliwa kozala lolendo eza bien pété musicien il faut zala simple il faut zala humble il faut zala gentil pour biso to vivaka selon fanatique nde faut linga yo ezete ke fanatique ba garçon azaka kanda garçon azaka fier na opusa na pembene te wana déjà bomi CV nao bomi boulot nao donc yango moninga la mona na sala ba makamususu bat ba monela yango fier na sala kana kepe na buo na sala yango donc c'est ça quoi et baté belé siko o ba ebité papier o se bondo na betaka libende a mudu mo betaka ba dupanga pamba mudu mo bo mais or que c'est le contraire mon balobaka message ne comprend pas bato bakanisa bongo pona te bato bakanisa bongo ba na raison parce que la vie au moni mobali faut ça la jeu de main il faut ça la ba jeu wana ba tout nga na sali taekwondo na sali full contact yana tout na kati eza na karaté eza na self défense eza que donc tout eza na judo eza na kati donc les super na so ko lisa biso
asukola biso na mokuwa mukomboso apesi babundisa biso bajali banda trop eza babiloko biso mibali même na yo ndo za boeza mais kokende kotumola c'est un péché funinga nzamba pesa ka fox mutaye ko provoquer yo wana yo fox ke yo ke provoquer batu kakola bunda na nzela te kakola sala bote kakola leso bandie akobeta ne pe kara c'est comme 1 2 3 4 5 6 7 wana pena na nzamba ko silika donc c'est ça donc nazarana violenté naza normal lokola batutu bazalaka mais moi mbal faut la apte faut ça la sport donc c'est ça quoi to moni bakar ebele to de côte na lupangu mais car auto de la pena mère eza sans plaque na habité ya car gouvernement ya car outi pas et pas yeme ya fachi to habité donc et puis au kuba ngolo banga no na mboko ya Congo sans plaque auto mon habité ya car uniquement ka po bisa pena prince o abota mo bomba ngo pona prince et bibi lelo to ne non eza ko la fox ya big boss le roi de la forêt omoni big boss le roi de la forêt aza oyo asali trop na Congo pe azosala toujours trop pour na baptiste congolais il faut to sopelaka ye toujours ba fleur il faut to ba façon ni to honorer c'est un cadeau asali sapesi Linda ah bon asali Linda cadeau eza cadeau ya Weranson apesi Linda pona ndenge apesi valeur donc ndenge avandi na maison mère na ndenge nga azwi chance ya kobala ye na tie na palais azopesa toujours honneur ya bafille oyo bauti na maboka le roi de la forêt oyo bazofingisa le roi de la forêt te bazopesa toujours honneur na ye na valeur na ye na nde mama na biso ya kobotela biso mwa mbala yango big boss le roi de la forêt asali cadeau ya crone quoi donc mère amono aussi pour aller dans hôpital amono kamba mo yebi kutu te ndo nde azana ndo nene yo zonga na ponchad na la bitu kitaka la kiti bonase cadeau surprise ya le roi de la forêt salut yango wana donc c'est ça moi qui suis moi curiosité mukie na qui prince à part qui est bon mais ça pe na ba master ya ba musicien pe ba sola moi mukie ba collègue tant mère aboti moi mobali na ndenge pe na ya bosolo ya sincérité pas vivre ensemble miseni obenga ko informer na bande ko benga nanu héritier Guti Watanabe na bengi Ferregola Cheta na obenga susu Fabregas Maeso na ebisiye sous petit frère na ngabi na filé ba misé na biso kutu lobby ezalaki ke na rep le roi de la forêt ça qui moi don ya ba masanga pona bat ba mela don masanga bat ba mela ki lobby Nikwa Ebi, tous les musiciens ba Ebi, à part Wana, na benge ba musicien belé, na benge ba musicien belé ba collègue na nga pa mso ba batteur, na sinalé bango ba Seguin, ba Arnaud Madouma, ba nan bango tout. Donc na sinalé ba Cambodge na Paris, Musika Sika Blaise, na epse bango donc c'est ça quoi. Tout le monde frère moi ça les prières makasi wana. Mais attends vraiment photocopie le roi il passe on a petit frère. Non petit frère te yi azali moi nanga liboso mbali. Ah bon. Moi liboso comme on est Meshak ayemba pa ya papa Claude Kabundu Walesa aza frère na biso na église kuna. Tant mon ndenge ayemba bongo zabe mon pulo ayembela ka nzambe to mo pe a répéter no père côté maison mais ça peut moi vocal. Non berrer ka eza pona biso to si sabetide pena tende bango bazui ba chance ya ko si sa ba classe. Biso ka yango wana ba papa na ba koma ba parents ba koma tina niveau na te o pour ça biso le to comme ba musicien mais cause la musicien eza quand même côté na du sérieux so te ka du sérieux au monde que tout na yo et kotambola bien donc du sérieux kana musana donc c'est ça alors si sabetide ne abi même papa ngana poni aza batteur aza chanteur a clavieriste donc babilo ko na to beta ngwa sisi na ina tango ka pena tempo no santa pena kiyo nga kutu da on na yoka elinalela na moni ke nzambe lelo nga akozwa molimo nanga donc kakol muswaza ne toujours en vie en plus kana yo na yoya ya za jouer na ndimto za bate ye ngana na décider le namte nzambe kanda ya likolo mta décider soko za la joueur soko za la pasteur soko za la mono za gaucher ah en tout cas
En plus, Kana Mundele. Moi, Mbala Mundele. Pour sa mère, pour sa mère, Mundele, Siko donc. Naibisio. Des années, na batena pese comme Mboka, le roi de la forêt. Fazaka, Ngiama Makanda. La mère au sang. Na opese pe kombo ya. Yé pena Fazata na di kombo. Ah. Osomo mo na di kombo. Ah, papa Claude Kabundu Alessa, ozala Kanawera, papa Claude Kabundu Alessa, Abdul Hakim Maboko Bank donc na biso kozana ba komo pene belé na président Lambert Osango. Azala bandoi obosa na te opena na le boss ya lycée Ekofo. Azala bandoi belé, azala bandoi ba ya lycée ba belé. Avant dernière question, pour tous les timings, tu as la mère il faut que tu aies la moi. Prise. Après, tu dois pas partir négro. Williams, c'est ça, Williams. Donc, on est ensemble toujours. Donc, il y a eu un Wazaona. Donc, Nazoya pas na bido, Nazoya on a. Nasi on a prise côté, prise. Moi, c'est un moment qui na cadre chaîne. Est-ce que vous avez raisonné que les chaînes comme il il faut que moi batte tellement boy au ventina nous à centre mère il y a Congo moi concours organiser PC moi batterie et ça après comment force chaîne c'est eza idée bien c'est une bonne idée mais il y a concours de ma vie il y a concours ba massa na ngai ba collègue na nga ba frère to beta na ba musala moko ba ko zo na ba germe sur le bande to vana so to tika dum to sakana biso tout to sakana to grionté na biso na même sous 5 batteries Koba Nicolas Arnaud Madouma Sege Mino Maniata Ozikoto nani Ketchup oyokozwa drummer ya Fabregas nani ya machine oyokozwa drummer abina filet to vandi wana pena même sous 7 batteries to beta na biso ka em sukuna moko azobeta zouk moko azobeta ne ezali pas pe bato so tanga bakomba pousa na pembe non do problème pena ida na kala bakomba otanga ba dume ba bina fili ba Fabregas pembe na kakolo no ndenge c'est bon do machine te c'est bon zaka toujours c'est bon kombo eza marque bango baza ba frère biso sala déjà prince to sali nzela po bande oba ya oltambo ya likolo yeso mona muto sali prince obo ya suba karele kana c'est pour na oleka donc c'est ça donc et bon donc baby mabe donc c'est ça comme biso sala banzela il faut aux la gentil na ba collègue ba frère ba zoya ko pesa bango chance pe bazwa étoile bazwa lumière bazwa na succès oyo biso tozwaki yango na nzamba opambola mais so zaka yo ba terme za trop enfermé donc oza mutabanal mutabaniamo bien mutabat donc c'est ça kutu na na souci ya mabe mes condoléances na famille ya Vemerijo na eu chance ya kuna te parce que nazaki na hôpital na maman les mamans zo souffrir na pas robota biso awa pe makambo esama na poto ekoma lelo ekoma osama na kin kele mona obota ma papa il faut zala na pona okata mutulu quoi ozo comprendre donc nazalaki wana le mona obotama na 8 ans ya kokende na matanga te pona kokekunda Vemerijo en tout cas beskize belé pona ngai kakol wana zali pero Alexandre Nzela o asimbisanga ba baguette aloba na ngama mebele na vie pour lelo na zalabo machine makauka le Vemerijo voilà pour tout libérer tout le monde est en donc bien bon moi comme on a côté à partir de moi tout na bakema na ba ye comme on snock on est du jazz en États-Unis bien un snock dog yes ko snock tu as vu tu peux parler oh snock c'est bon mais c'est comme si yo bana kanolinga mambo trop mais parce que il faut clip nini ya eza nini na likaku bo eza clip ya sola bien donc wana siko eza pena que nyama il faut que zani nyama pas ko sauver na vie nyama ko sauver na vie nyama za nyama donc nyama ko sauver na vie pas benge yo ka fier baba nous ça va mouvement ça ya linga bongo yo snock
nga koyokela nga te na moni mpo ayebi nga te voilà presque tokomi na suka foma tovide na yo moi mo mpona bafane na yo par rapport à Alifanto et par rapport ya masolo chaîne ndenge nini mpo badédicace soki ezali parce que yango ezangaka te comme d'habitude toujours mais boko mpe ezalaka ti sikoyo makasi tifo ekufa tala siku secret pena le wala fora pesanga ngwa nga te ka carte nga carte fo ekufa ekufi pena eseleke oh nga te ka ngo jamais mais ça na bon état ya o Pontiac wana Pontiac donc Pontiac o America lo luke wapo ozo côté na parité simbite il faut tazindo mais donc en tout cas na ba fanatique tout ya Big Boss le roi de la forêt tout ça on a ka pona ko sala rabino bien na monde entier vous allez toujours bien nabi ke boyoka ki trop pe bozolo ba trop maintenant na temps na osola na bino lelo ezayika pona laksa ba cadeau Big Boss wenge sala toujours wenge za toujours wenge kara ngoana donc mère azui eloko somo soso pembe comme yemo aza pembe azui pembe mère azonga talaka valeur ya mona donc na pesi mbote pa le boss Abdul Hakim Maboko Bank le boss Abdul Hakim Maboko Bank yaza musique yependo yiga loino yependo ya mona ko Abdul Hakim omoso ko moboka mutwana yo mo mona na vina boss Abdul Hakim ba pesinga ba vinga bina ko moboka na mona vina nge changer boss vina nge changer mutu suku ayembele boyoka eka donc na pesi boss Abdul Hakim Maboko Bank ba mbote belé na bosanité bilokos pembe na boss ezala makambu kitoko trop na bosana te na talibo na omona trésor tika le mystérieux trésor tika le mystérieux maître Eric Bibina Champagne ba mbote ya trop na États-Unis na bosanité na zomona susu yemoko Golf Kizola dégâts matériels Patrick Nego wana chombo soka simbi chombo mukonza ba chombo José nde muta simbeli biso moni côté pina to mona ke zo luka carburant José Yembadi Engine ya vandi sapso ko tona calme pona carburant o vandi kimia wana siko ba benga bango ba bras droit ya apika call ya machine quoi sona omona bo Tony Lewa Adolphe Tony Lewa azana euro azana dollar azana tout Victor Bosoku azana franc azana dollar azana tout azana euro bambote koto yali donc Piroje Tingani moto moko alinga elamba moto nzambe Piroje Tingani Odile Manzaka mwasi nzambe ya tongo Élisée Bokota Kotaske Anissa Botuku Mimi Manda Mama Sese Linda Saboti Papa Claude Kabundu Walesa évangéliste Papa Claude Kabundu Walesa ba prière non toujours OK papa OK ministre de défense Papa Claude Kabundu Walesa bambote koto yali papa le yo zalaka bolena mona ko bo ata batie ba poison ata ba sali nini ata ba sali gauche droite nzambo yo zaka nango aza nzambo yo asalaka pe ya solo pe bato bamoni bambote koto yali papa kimia na yo nzamba batela yo na pesi ba masala nga tu na DGTK na Paris bambote Bardilo c'est bambote le président Golf Kizola batonga bango banani président Golf na bosante Zidane na pese bambote
Donc, Baby Sugar, Dada Muzinga Zingale, Dada Muzinga Zingale di. Babo ya oba banani yo vana en États-Unis. Dada Muzinga Zingale. Na bosanité trésor onema. Patou Kapangala, Maman Claudine Kinoa. Son aboua kabino boue parce que le roi de la forêt a salé l'biso kitoko linda zika. Donc nazo boua kabino pena na motema refungama. Ya lycéen ekofo motema mama eli ekofo. Na bosanité le président Lambert Osango. Le président Lambert Osango. Patina Chopo di, Patina Chopo. Bambote belé na bino wana eza batu na nga bato basimbaka kakol. Giovanni Marikema, Giovanni Marikema na pesi bambote. Donc boza bandeko nga na lingaka mingi. Donc yo pe boka mo batu na zongi la batu mususu na bosa. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre séance d'aujourd'hui. C'était bien Gogan Supreme de King Molimo, autrement dit Jésus-Christ est homme moto yambo moto bana net 10 ans ngolelo ay makambo ba ko sakete yo pena merci olobi yo bangi singala mo pena yebi net wana o sakana te bien. Merci beaucoup à Sylvie Oyombo la grâce Nini Boyeni motema Gidas de Capitao Mokonza Suède et merci beaucoup à Patrick Negro. Merci beaucoup à José Balobi Engine, Toros. Et merci beaucoup pour être amoureux au Canada, Rolé Mangala, l'honorable Rolé Mangala, pour être amoureux bientôt dans Bakini, Savainda. Et merci beaucoup aussi à Yoyo Claude Tchangou, Tabita Tchangou, Sinamputu Lelo. Merci beaucoup à Magabi Makuta, Yanga, Matato Kalambai, Apôtre Silas, Couple Silo, merci beaucoup. Pepe Makwala, Bosé Belé, merci beaucoup, Nabino tout. Ah, merci beaucoup de tout. Il y a Massisa. Dans ce continuer. Masalanga Gypsy le mande pena na PC bambote kota zali na Paris. Gypsy le mande donc bambote na yo na bosanité. Il est le Cambodge. Bambote brigade Sarbati bambote na yo. Donc Blaise Musika sika motema ya Kapibiata. Bambote kota Bill Clinton. Manclitosh Bill Clinton, c'est le Scram. Bambote koto zali Serge Mabiala na pesi bino bambote na ebite non c'est le Adjani bambote koto yali babindombe ndombele les États-Unis kwa bambote flamme kapa ya masala nga pasteur bambote koto yali donc bamasa boze belé na bosente Emile alias de Mingongo bambote koto yali Nokolias Alain Pela Yakumu na pesi bambote koto yali donc wana yali bandeko ba frère ba yaya oyo to pesa toujours ba respect na bango quoi ba o ba mona bwaki bango te bozela mbala sima na robwaka bino po boza bandeko na pas mokonzi pas kufela maman mes condoléances na famille ya quartier la te mobimba kozanga mama ami condoléances na biso na grand mopao do grand mopao ba mes condoléances parce que la musique a toujours partagé toujours mawa na bika la minute na Panam donc tout partager comme mawa parce que koko fait la maman ami aza maman baptiste nyonso na Congo maman na biso ye wana ke donc ezanjela na biso nyonso lobi pe kozala yo lobi ya nego ngande te ngana olimwa limwa merci beaucoup, c'était bien. Papi Kakol Sebondo ya machine, le Doumé par excellence. Depuis, il est toujours et puis il restera. Le Doumé par excellence, c'était bien. Moi, votre humble serviteur, Gogan Sipon de Guinée de la Poste congolaise, Ndegan Lobara toujours.